Mutalibo maza propre azana bakunda ya ocha biloko ba musa propre na bambongo ba otambola na mutalibo mana ba $100 asika information sike ba okanga ba civil ba opesa bon police civil mutokanga bango nzamba pambola ba kinwa nyoso pona éveil wana nzamba libéré pe ngolu wana ekota na este baza na capacité ya ko dénoncer bato ya mabe ba dénoncer ba oyebi mutu azaka militaire na moi na buta komaka AFDN na lu akomaka soki nani boza na capacité ya kanga bango ko dénoncer bango toko pesa kimia na este na biso ndengwana donc bana be nzamba pambola yo na nzela na yo et permettre service ba découvrir ba réalité. Merci beaucoup, mesdames, demoiselles et messieurs, amis fidèles et téléspectateurs de la 3xw.congofrance.com. Merci pour votre fidélité. Vous êtes nombreux partout en train de nous suivre à travers cette émission. Tout sur la pour la Congo, aux représentés par Wabino, Ndekolabino, Yannick Wengena, la Congolais, Ndekolabino, Yannick Wengena, Poto sur la Makambo, et Talimbo Rabiso, mesdames, demoiselles et messieurs. Merci beaucoup à moi, Maloula, maman Adèle Yombo, Nima Govala, Baboakama, autiste, ba trisomie, ba bazangatina, maman Nandima, Kolexatana, na Bango, Kozwa, Eza, don Onza, ma Pesaï, Kosunga, Bana, Baboakama, Babitike, Bano, Bandundu, O Bazangatina, Wana, maman Motema Malamu. Moto ya malama ndima ova na bango mama Dele Yombo bientôt là azoko na États-Unis professeur Jambele azobengisa na États-Unis na Boston pour na organisation na wana ko lesa bana babwa kama en tout cas intéressé ba te belé mesdames et messieurs. Merci beaucoup na téléphone kitoko kapi ya professeur Jambele ils na Boston en tout cas déjà mokili mobimba téléphone ate koyi na se ate koyi na mai ate koyi wa téléphone ane kufarate au kapi ils apona ba soda na biso o ya mongonga o ya fachi nde ba kosala ba ministre ba kosala ba te belé. Bon, ça, là, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. À travers cette émission aujourd'hui, tu as pasteur Michel, tu es là pour Mboka na biso, tu es là pour toujours Mboka na biso. Suivez et on se retrouve tout juste après. Bonjour. Oui, bonjour. Bonne santé. Non, qui m'y en Angola, Nzamza Mazo Batera. Parce que tu as du sous le lot par rapport à discours, il y a Boda Paché, le monde qui est en résumé, nous ça il non, discours qui bien. Pourquoi discours bien? Parce que la plupart maloba lobi na kati ils attendent ya peuple. Attendent ya peuple les bosso ya makasi zaki tout le monde a yé les soutenir Kabila. Pourquoi? Parce que Kabila a fait beaucoup de mal na peuple congolais. So les bosso bongaki au monde a les soutenir yété. Loko là déjà akendaki na on a tout droit que akaboni na discours ezalaki bien. En plus, ça souleva beaucoup des histoires na kati wana pour l'intérêt à peuple, élections sont à détour. Alors même moi rebelle pour l'intérêt à peuple. Donc c'est ça et l'autre on est sengonango na musika. Toi venir sengona souci na biso ba diaspora na ndinga lobele pour na biso intérêt ba diaspora na kati ya mboka na biso ya Congo. Donc ils ont vraiment discours moro le bienvenu et ça na accueil ya makasi vraiment. Mais FCC va monter parce que moi discours bon bazar pourquoi bandi bazar d'accord par rapport à discours on va dire président Fachi a violé constitution. Oui, na ndenga démocratie c'est normal bazar libre ya koloba. Parce que ndenga to vandi wana ou permettre te mounyo sa lobaka oui amen les églises télé batu banyo sa lobaka. Les politique bazar d'accord bazar na raison na bango ya koganga koloba mais bazar na ngo totalité. Donc raison na pesi bango za pona muna kozea bango na malobeza ya bango baza libre koloba mais na ndenge ya respect humain ya mutu ba ko loba te parce que ça honte donc lozo boma FCC orgueil ozomona même la Bible l'orgueil précède à la chute. Donc chaque fois que quelqu'un qui est azo travaille en orgueil à s'attendre à la chute ce qui FCC ba yebaki elo mabe basala FCC va travailler na coulisses na kinya na militant souci ba okende ba lukata na 2023 bisa mapapo na bango mais le kola Dieu souverain a poussé bango na orgueil wana ba kende libanda orgueil FCC ezaki na départ na bango na coalition boza na coalition na muninga na bino bolingo se faire ba super bo mission lokola pamba aza étiquette aza boye ndenge d'autres personnes bande koloba mais lelo mutu mota koloba sur étiquette mutu mota koloba za placebo aza marionnette non. Ce qui détruit l'FCC, c'est l'orgueil. Moi, j'ai pris toujours. Il y a soutenir FCC va continuer l'orgueil. L'orgueil, et il a prison et il y a exil. Mais ceux qui vont combattre, ils vont combattre. Ils vont combattre solo. Ils vont combattre un exil. Ils vont combattre un exil.
Donc c'est ça. Bazana droit ça la nina bon bazana droit te comme na minoko ya bango bazana droit le bela point minoko ya bango. Mais sur le plan ya vibo bazana loko bako lobate parce que ils ont beaucoup de trucs, ils ont beaucoup tué. Beaucoup combien de fausses communes za na mboka. Omoni somu ta na destruction. Monorone au vent de ce qui mettait au tinda lo babilo que belé. Pour na sala berere belé. Est-ce que batu mutuka muta FCC atambo na nzela sans batu makasi bebo ya rotambola bien. À sécurité. Moutourou nimi a circuler normalement comme citoyen libre na Congo na Kinshasa ko tata na tchango bena atambo normal sans batu na simane. Te ayebi sort ndenge osala. D'ailleurs mon les an impact mo côté. Ba bi kabila nga kende Lubumbashi ba boyi mais na ki sur les crédits sur les lots après l'eau bi se fait que ce colo et ce ndeni éviter ça azokima elo ni ne sala. En réalité éviter l'eau nyazo que le Lubumbashi. Sur le plan constitutionnel, aza libre, aza homme, aza libre, aza na droit tambola ndenga lingi. Mais là on yazo dukan Lubumbashi. Aza besoin qui mena Lubumbashi ben avant na Congo. Baba qui est ancien chef de l'État, ancien président de la République, sénateur à vie, a librement aussi au sécurité en libre. Surtout que aza pressé au Kenya Lubumbashi pour nani, qu'il reste à la maison. Avant dans na Congo, tout le monde a na Kinshasa wana Lubumbashi qui lukanini. Ce qui est président et président, Batika na bango mais na zapenda au soutenir mingi. Parce qu'avant Lubumbashi banda qui na province muso ya likolo, obaka so olomami. Olomami longwane comme otena kende Lubumbashi. Lubumbashi simte comme kende kolezi. Aza elo nyazo luka kuna. Plan nyazo linga sala kuna. Tandis que na minute oyo, ils ont un groupe moko ba insurrectionnel ba linga sala mana kolezi, bataki contre Bakassin. Et en plus les gouverneurs ya kolezi kuna Richard Moïse a bien loko ba sa bango ba préparer loko wana. Parce qu'on va préparer le Komoko contre les Cassins là-bas. Richard Moïse faut pas c'est Nzambe faut beta mon mbali wana. Ça ina kolozi. Donc na ba génie so banya basa na ba Richard Moïse, ba meso banya basa la kuna non. Batika Congo za la calme, ils ont déjà détruit. Donc maintenant c'est Nzambe ndé a pour détruire bango. Donc c'est ça. Tout comme on a bitumba na Assemblée nationale, ba bitumba ba député, ba na éviter na vie comme on a kango. Réaction les amis. Bon, bitumba za nango partout, ça la me rappelle na assemblée musu même na pod na Europe, na pays mususu, même na Afrique c'est normal parce que baza ba yime. Mutu mota kokika koya tshela nga oyo lobi. Tous on na cadre, tout monde en gravité. Mais ça grave na mboka lokola ya biso. To luka solution parce que actuellement, ils ont pour ma responsabilité. Il faut battre la responsable na ba propos na bango na ba actions sur bazo poser pour na intérêt ya mboka. C'est ça qui base ya bitumba wana mais na sur le plan boza na normal na ba pays musupe bitumba za na ba parlement na ba sénat so ba yokanite ba simba pe na makofi ba bundi ba bundaka. Ezaka pa na biso te ba to ba bundaka. Pourquoi bino boyena eloko na bino biso beto lingi lwa eleka ba to ba bundaka na ba cadre bongo. Non, actuellement Azad destitué. Azali toko bengi soit ex ou bien président. Pour année parce que ça peut arriver que j'ai dit bah tu vas voter pour Mabunda azongi na eti. Et ça bureau provisoire les ali pour na étudier dossier o ba tu ba ye na ngo ya pétition ba sali contre Janine Mabunda. Bazo étudier dossier wana et s'il ko étudier dossier ba vite ma Janine Mabunda longwe. C'est pourquoi Janine Mabunda ozo panique. Tant il y a des après ça Kabunda des akina ordre de jouter. Les akina biloko sali si Kabunda vendre pe kimet. Aka c'est y pas zira soko moni ba dessus que saisir conseil d'état. Parce qu'il y a des gens qui ont des justice au moment où ils ont aussi battu. Non, la décision est notée. La décision est continuer le dossier de l'EGD. Si on bâtit le dossier de l'EGD, après, ce qu'on va confirmer, jour où il y a voté qui sont pour, qui sont contre. Donc c'est ça. Et ça actuellement, c'est le problème de la responsabilité à nos députés. Hein. C'est ça l'autre aussi dans la banque. Le Premier ministre, jusque-là, a démissionné, à Boyi, à l'objectif 2023. Non, il est lié. Na place au na gloire na place au bimana na nini na kolelo pona nini na ja papa wana so babengani aye un jour bo bepsi aocha sumba ko na primatirité ona zota biki na oza sute na éviter mais na sirika mikolo surtout premier ministre notre papa Pepe Yulunga je suis sûr que mikolo azo bimara na primatie na ba biki na ye na ba saki nenyo so otika solo ta veste otika te pour ayebi ke a zonga les soutes. Ils ont joué au bimatin à zonga les soutes. Ayebi. Parce que le président n'a pas besoin de lui pour atomer formateur. Le président ok n'a tout droit. Tant qu'on a journal officiel, au moins a bien que balobi, ba commune nomination de salami à l'issue de l'accord FCC cash. Ils ont bon le journal officiel. Tant qu'on lelo. Journal officiel comment bongo. Ba nommé selon accord FCC cash. C'est quoi accord ils ont les soutes. Tina nini.
to mona biso nyoso tant kabila omoni façon kabila longola nani sami badibang omoni façon ça de badibang a démissionné c'est la même aussi naie badibang a démissionné ba bengane lokola mwana muke batini mutu yebe ilukamba obengane bomo yeba okendengwa conseil opesa no conseil na peso lokola papa na biso lokola grand père lokola koko eloko legiti kezate alanda batute to moni batu na bango bele misu balanda batu bakangi ngoma bazana bakasho yeba landa batute auzala emilia ondimate auzala emilie moko ondimate atika mboka za mboka eza biso ke liboso bata FCC non bato FCC na webisa bango beaucoup bakola na orgueil pa bakene mingi na shit parce que toi na conseil pesa bato ils ont beaucoup de trucs donc ba continuer na kuganga na koyemba parce que ba plus ta ba bongse makala ba bongse pona bango ba kekota na conseil na pesa bino bato FCC bo continuer na osala sikobo mimona pour ne permettre de bokita muta peksa faranz alate bato faro ba pesa conseil ba bilanda bango otika ba Egypte ba Israël tona te landa bango ba se tu vaki wapi ba se tu pa na mer rouge dans mer rouge a déjà wafungwama conseil na sabo continuer parce que bowoki kanga makuna parce que Vital Kamerhe est toujours malade azo senga moi transfert à la foot de à Paris azo bela vi moi ba coalition ezaki na président de la République bino bomo na moni abima to azalaka na prison. D'abord, Vital Kamerhe a condamné. Comme Vital Kamerhe faisons que mbongo na biso ya ba Congolais. Maladi wana to ebitiza surtout ya lukuta. Papa, to wana be di kapeni ba to beli ba na ba prison na ba sali des années. Vital Kamerhe na ko sata inanete. Comment bo gravisa ngo ko mara malade. Donc na mboka na maladi zaka spécial zaka ya Kamerhe. Na monde entier na pays où ya longi corona rapide lokola RSA la ite. Mama de Vital Kamerhe ba ko longo na Congo te. Tozu corona to l'union rapide na Afrika wa tozu ba to bazana liberté wa viso matanenga ni RDC so to kolonga mada Kamerhe te fuaki soneli do Kamerhe pa sonika libanda place aba na nganda ono simba te Kamerhe ko kende na ngalima te amuto modike mbe hôpital ma ezate ba pareza muto modike mbe ezate fuka Kamerhe kende libanda te azo sa bisombo azo sambonga mboka. Ok, bah, ça va un message à ma Congolais, au bas la biche, ma Congolais, bah qui va se peler qui n'a discours à présent Fati, ma Congolais va partout dans le monde entier, message pour ta discours à Congo France, message ni au que ça va. Message à Moko na ba Congolais to soutenir président de la République. Surtout bato ni sobando lo bote Kabila mutache boloba ki ya kabwana Kabila soza mobali yango na kabwana. Boti kala silence ezolaksa hypocrisie. Oh boye bise que la Bible a dit par rapport aux hypocrites. Donc hypocrite doit mériter gloire. Donc hypocrisie ils en avaient fait à sorcellerie. Tant au bega kabwana Kabila kabwana a eu courage à braver la paix à kabwana Kabila. Ce qu'on appuie à biso na simanae na ba prière na biso to sambela ponaye parce que ça facilité mboka zaki na se kaka Kabila mutaka na ba pouvoir au kilt yakili kolam ya mboka. Ba prière na biso ndeko misa mboka ekosala ke mambo kende liboso za conseil na kofisa batongwana to sambela pona mboka na biso sur le plan spirituel to ala présent na ba encouragement na ba soutien na biso liboso pour ya mokonja mboka na ba tuni su ba travail pona ko soutenir fait que mboka est réussi pe to fungola mi to ala veiller makasi pona intérêt mboka message na kolo banango yango wana pona ba na bien arrestation na parfois ba propos na ba propos la vice contre le président de la République lelo aza condamné 3 ans de prison. Réaction au monde. Je bénis notre frère Barnabé parce que ils ont ba déclaration sur le MC la Moussa qui peut présidence na secrétaire présidence parce que ba déclaration na wana il accès qui déjà plan mo zaki quelque part. Bref no moni aujourd'hui na Congo bazo kanga ba soi-disant maboma mutalibo maza propre azana ba kunda ya ocha biloko ba musa propre na ba mbongo ba otambola na mutalibo mana ba $100 asika information sike ba kanga ba civil. Ba pesa bon police civile mutaka nga bango nzamba pambola ba kinwa nyoso pona éveil wana nzamba libérer pe ngolu wana ekota na este baza na capacité ko dénoncer bato amabe ba dénoncer ba oyebi muntu azaka militaire na moyi na buto akomaka AFD na lu akomaka soki nani boza na capacité ko kanga bango ko dénoncer bango to ko pesa kimia na este na biso ndengwana donc bana be nzamba pambola yo na nzela na yo et permettre service ba découvrir la réalité belé en tout cas nzaba tiona motemo bimisa ba secret belo yo yebi de lo na ko bisa na ko lo ba yango wana moi quelqu'un bote kutoka wana donc bote na bat nyoso na famille nyoso na mwasi na ngai
Donc na pesi mbote, na pesi mo mbote na Congo France parce que discours à président na landaki yango na en direct na Congo France. Donc c'est ça ba remerciement mini beaucoup plus na bino na service na bino. Merci pour na yombo Yannick Wenge. Chaque news un solo au tchaka oya ota biso va biso visite pour permettre à toi de voir na biso ben bon so yo kamape na bande ko surtout merci beaucoup. OK, merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup, mesdames, demoiselles et messieurs. Nous sommes de retour sur ce plateau. J'espère que cet élément a fait plaisir à Maman Adèle Yombo. Moi, Maloula. Maman Adèle Yombo. Nous allons voir la autiste, la trisomie. Moi, Maloula. Maman Adèle Yombo, moi, Maloula. Pourquoi pas, na professeur Jambé, na téléphone, na ye, Kalaming, déjà, va retourner. Il y a un téléphone, en tout cas, bientôt là, beaucoup de téléphone au capi, au salami, na Congolais, na Salon. Et ça, fier au wapi. Batba Kolobo, aza Congolais, professeur jamais aza Congolais, ils ont jalousie. Parce que Congolais, l'ingara. Donc, bilo wale to boya, to dit na minute, mutasa elo malamu, to se peine. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous sommes arrivés à la fin. D'ici là, portez-vous bien, avec l'espoir de vous retrouver au prochain numéro.